Bonjour, bonsoir, cuisine Yannick TV na ye na mukolo lelo na fongoli ba caméra na nga bandeko neli bino émission bolanda ngona bokebi nyonso partout besoin s'il vous plaît na ngambu ya ba comédien makambo ezangaka te olali olamuki makambo bimi makambo bandeko na nga to comprendre te toyebi ke ya jani ba okunda ye lobi le de ba kokunda ye mais lelo eza jour oyo bazovanda nde ka makambo yango j'espère ekendaka bandeko na nga me toye komona présence ya Marcy oyo bozomona na miniature eza Marcy auti po tokoya ya Marcy aye alobi non fo nakende koluka famille ya jani namona présence ya mama na bango namona bana ndenge ezalaka Marcy asalaki oyo mutema neme nzambe ndenge moko agidaki etomoni akomaki sur place na famille ya Jani amoni mama amoni bana aleli kolela ya Marcy eza ya pasi kolela ya Marcy aza mama ayebi pasi ya bana azotala siko bano ya Jani atiki atali mama ya Jani amoni kutu nanu kora mwana ete atali ba moma wana nyonso yango bomoni azolela bongo ezosala epasi bandeko nanga séparation ebonga kutu ya voyage boyebi ka voyage mais oto komona ke lisu te ti mokili ekufa bandeko nanga esala pasi moko boki ko imaginer te soki okufela te moyeba pasi ya liwa eza te nga cuisine Yannick TV na bino nakufela papa nakufela bandeko nayebi ndenge makambo yango ekendaka tokoki kojuge moninga te na se ya moi ndenge bomoni ka Marcy azolela okolela Marcy eza suspect bandeko na nga suspect ya nini Marcy na vie Jani bazalaki yaya na leki Marcy na vie Jani ba joua tomona ba théâtre Marcy na Jani ba lia ba solo la ba vanda bandeko na nga toza na ba pensa mabete ba penso bolingi bokena ngo to boyi botika muninga to boyi Marcy uti musika 8000 km ekolela ndeko na ye azolela pona pasi azolela pona pasi bandeko na nga j'espère bomonaki Marcy ndenge alelaki kobanda banda na poto atina kini azolela kaka o Marcy kuta olatisa nini yango azolela koleka meme kutu mwasi na ye ata Marcy aleli koleka Sylvie ata Marcy aleli koleka ya la brune bandeko na nga échanger eloko te ya Jani aolamuka na ete deja kufi mais aolela pasi kolela ndeko na nga aolela azolela ba souvenir oyebi bandeko na nayebi te msubilo na bokufela ntango bozoloba boye ebi mutu akufela ovando raisonner point moko boye ya malamu ya moninga te nzambe fale kaka namona ke meme ate ennemi na yo oloba te fale namona ke nde etoleka na meliwa te bandeko na nga to raisonner mabe to tozo raisonner Marcy ana ba souvenir tellement ebele na vie Jani bango nyo to bomoni baza wana baza na ba souvenir si bakiti batiki bandako na bango bana bango baosala ngo par amour par amour bandeko na nga parce que poto eza mboka ba rendez-vous poto eza mboka ya kote mutu na mutu akendaka kayu na ye mais soki basengi bakonge batiki makambo nyonso bayekolela ya Jani baotala vie na bango franco na bango bolingo wana yango na sama oyo bana mama tosala toujours bolamu elekebele bolamu egangaka na minute oyo tolobi na biso te ya faya aza 100% bolamu non même vie Jani azalaki na mabe na ye azalaki pe na malamu na ye mais soko otali kota bolamu na ye yango moni bandeko ne bazolela parce que bakomona ke lisusu te bandeko na ngai toti kokanisela Marcy mabe eza nango likambo to bobando kento kisongi mpono bino na matanga bokolakisa bilamba bino na matanga bokosala kisongi bino na matanga bokosala makambo mabe matanga bacomédien eleka kaka na baproblème matanga bacomédien jamais tomona matanga moko eleka kalmo yo kaka baproblème ezangaka te avant kokunda problème après kokunda problème bino boza ndenge nini bacomédien nzamba changer bino nzamba sunga bino
bino moko bozote ya masse bino moko bote ya biso bote ya biso na nzela ba théâtre na ba film o bozo sala mais bino moko ezaka passe moi to juger bino ezate na sa moyo toki ko juger bino te to aka batu nzambe monde mo juger solo botika merci s'il vous plaît botika merci tranquille azolela ya na ye vie na ye azolela muto ba mesana mutu na mutu azala na pire ye mutu na mutu azala na mutu ne mobe babeta maso na bango ekenda aka bongo bandeko na nga bokanisa mabe o bokanisa te botika merci alela na kimia meme osone voloko kuta ye kutelo te mutu na mutu azana ndenge na zwelaka mutu ndenge yo lingaka nga mso eza ndenge mutu mso alingaka nga te cuisine Yannick na bino nalobaka vérité na moni ko bato bazoloba tozoyoka ba commentaire partout bémission esalama cuisine Yannick na memeli pe bino boyoka botika merci s'il vous plaît alela ndeko ne na kimia ba séjour ne passé bien ndenge kaka ezalaka tobona biso balobaki bazongisaki olingaka merci j'aime commentaire s'abonner s'il vous plaît soki nani osabona te na chaîne ya cuisine Yannick TV toboki mutema mabe cuisine Yannick TV alingaka mutu nyonso soki ezeloko ya malamu tokoloba ona memelaki bino kaka yango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.